bonsoir. Et dépend de quand la ba air au dépend de quand la ba air au bandeko, je dis merci à mon Dieu pour notre souffle de vie nae. On est ratakate. Merci pour notre souffle nae sous. Et le souffle moni, journée à l'élo, merci. On a vraiment nazan à te couper sa babonné na manioso. Bonjour, merci, nandenge bazo sapotinga de près et de loin. Bazo commenter, bazo partager balien nanga, bazo aimer balien nanga. Bandeko, bolé mama été, non on a toujours commenté toujours c'était à beau s'abonner bandeko. On a plus besoin d'abonnement na bino, j'aime na bino na vidéo, commentaire na bino, beau partager rapper balien et ça la moi bien vraiment. Sans plus tarder, je crois que mon déjà titre Nabiso. Au moins déjà titre Nabiso. Waouh, nous avons écouté ça dans les années 8, c'est la journée de la femme. Nous avons souhaité la femme bonne fête de la femme, bon enjoy. Et les journée Nabino, bonne fête partout na la femme sans plus tarder, vraiment, ils ont bon, regretter, hein, c'est normal parce que tout ça a motivé assez. Les camboisos, les canards, entre fille ou encore maman ou encore si à poto, na de konabiso congolaise, na biso de konabiso ezana kin Maria. Vraiment, on ne sait pas pourquoi. Alors, nous avons un réseau, nous avons un YouTubers. Donc quoi alors yango tozo to yelibino to ça moi analyse moko ezo pesa susu kitoko côté eza oyinda na ba TikTok sur Facebook sur YouTube ezo yinda soit disant moi la fille ici notre petite sœur toto benga ya moi manqué Maria a manqué ba maman a poto encore a manqué basi ya poto ngai personnellement je suis juste au milieu du village. Je suis au milieu du village, mais ils ont fait ça qui côté. Ils ont fait ça qui côté parce que et comme il y a un fingana, et comme il y a un bêtise, et ça qui côté vraiment bandeko. Pour la masse na bina toucher na ngambo ya passer à poto, je peux leur juste conseiller dans le sens que bandeko na biso ya poto au chanase. Il n'est pas dit qu'à l'Ikapunyo sur le Congo, il faut importer bino posant la contrôle. La fille aussi, Maria Ndengazawana, c'est une petite fille. Elle n'est pas délire na TikTok. Et dans la vidéo, j'ai presque beaucoup de vidéos, il y a moi. Il y a le bébé bien. Celui qui se sent mauvais, c'est mouche. Bandeko. Pourquoi vous n'avez pas beaucoup de paix à moi? Le bateau ou encore éclairci histoire la fille Maria Azanakin moi nana alobi bien a qui n'a page na TikTok évidemment alobi que non basi a poto bozo tout disabiso a anakin bozo tout disabiso a anakin na ndenge ni na sens que yé azoki mobali moko na kin na poto mobali moko ya poto oyo azaki déjà divorcé. Mobile ya poto baboyana kina mwasi na poto pona nini soit disant mwasi na ye ya poto abengana ki na ndako. Maintenant les gars azui a fiancé sur la fille Maria Nakin. Maintenant les messieurs en question azui sa Maria alobi Maria nga nazo banga obengisa yo na poto parce que une fois que na bengisi yo na poto obembe susu obengana nga na kati ya ndako. Ndelo ko nazo banga au moins que non tonto balana yo vanda kanga na kin. Alors, si nous avons dit qu'on dit que non, on dit mais mobile poto yo poto. Maintenant, la fille a revendiqué qui a dit que non, elle n'avait même pas revendiqué, bon, quelque part, ailleurs dans les réseaux sociaux. Là, maintenant, nous avons une louche que si réellement la fille était fiancée par les gars, elle ne devait pas aussi passer sur TikTok pour la kolobaki. Non, bino basi a poto bovandi kotulisa biso awa pour na comportement na bino na poto bozo bengana mibali bozo respecter mibali te patati patata beaucoup des histoires. Mais non, moi je me demande na côté Maria si réellement elle est fiancée na mobali na ya poto.
et venir encore sur TikTok quoi koloba loba belé wana pona ngana koki koloba ke basi ya poto bozala na kimia dans le sens que non peut-être la fille a ça qui ne baise na ye mais bino bokoti na baise na ye. Pourquoi je dis ça? Ngana bengi yango baise dans le sens que si réellement mobali a fiancé qui et qui a ça qui est bongo, je ne pense pas que non au qui koya koleka na ba osala ba vidéo ou partager pour mobali na pe andima amona pe biloko zo sala, je ne pense pas. Pour nanga j'ai conclu que non la fille a ça qui ne baise na ye. Si qu'on a baise na ye et ça nini bino bokoti na ben na ye. Pour mon place on a koloba que non basi a poto ko sali mabe dans le sens que non la fille là eza baise. Pour réellement netinga mobali ya bisinga que non na kobala nazo bala yo mais okovanda na Congo na komemo na poto te parce que la femme que moi so na zaki na ye liboso abengana nga na ndako. Alors nazo banga yo ko oya na ndako awawa oya na poto awawa oya ko bengana nga. Et maintenant moi je me permets ya banda ko sala ba vidéo na banda ko finga basi ya poto na banda ko lobela bango boye automatiquement nazo bima une femme insensée na mobali yango alinga ko ya ko bala nga te parce que na lakisi bizaleli nanga na blakisi bizaleli nanga comme pour dire que non je suis une femme na lobaka mingi une femme impolie makambo belé. Parce que si réellement la fille elle est fiancée na mobali ya poto et que mobali a épicier bon, je ne pense pas que non akoya na réseaux sociaux aba na oya ko loba bon. La fille a lukina e baise. Pona ngeza baise. Siko bandeko nanga basi ya poto. Bokoti na piège ya mwana wana. Pona nganga na obenga ngo piège. Parce que la fille, il pas l'obligé non akotika te. Et je vis il y a 2 jours passés à bakangi ku du compte na ye à TikTok. Ba bloquer compte na ye. Akomi ko sa nini, akomi ko kende na ba compte ya batu. Déplace bandi ko sala ba vidéo na ye. Comme pour dire que non alobi akotika te. Siko bino bandeko nanga ya poto. Bokosala ndenge bo continuer kaka na bêtise wana na mwana wana hein et comme manquement parce que la fille elle a dit que non akotika te siko bino bandeko na biso ya poto basi ya poto bandeko pourquoi va nyonso ya Congo ezwaka bino pourquoi mpepe nyonso ya Congo ekoleka bo s'emportaka kaka na makambo wana et puis quelque part na ngena loba il faut to yebaka poto eza lola te ou encore Congo eza pe Sodome na Gomorrhe te bandeko toza eloko moko biso nyonso toza ba congolais toza na makila moko mais je sais pas ce qui ils ont régné na kati na biso peut-être eza ba réseaux sociaux oyo et comme ko façon biso ba congolais tozo ke na réseau na makambo na réseaux sociaux ezo sunga lisusu pe ngana zo regretter mingi ya de voir de grandes dames na poto boté na bo na ko répondre moi na ni Maria. Pourquoi vous répondre Maria? Normalement il faut réfléchir ou encore non likamwa bien avant bo banda ko réagir ou encore avant bo banda ko répondre yé parce que pour moi j'ai trouvé que non et loko benna ni Maria sali wana eza baise Maria a lito eza baise pour moi je me suis dit ça na dit non moi pour ce total bien hein attention qui peut mobali moi il fait que bon na minute ndenge ya bimisi ba bizali parce que la minute on pas bimisi bizali Maria pas bimisi bizali nayo parce que mobali ni abondima moi c'est mon noko bon mais bino bandeko na biso apoto basi apoto ko sa nini bobungi na bino kumba ko sa nini bokoti na ben na ye alors ngana zana mingi ya koloba te soki na ye ko sala moi analyse nanga esalinga mabe mingi okota na TikTok boy basi apoto bazofinga ozonga boy Maria ta lobi akotika te Maria pe tete lobinga yo munoko pe lobinga yo bande kotoza biso nyonso bana tata bo moko maintenant pourquoi batiraillement ya bongo la fille a ça qui va délire na ye a ça qui va délire na ye pona ngana ba no eza baisse mais bino vous s'emporte donc ne bino pour répondre ye ou mantisi bo fuli Maria na minute ekomi kaka Maria na TikTok ekomi kaka Maria na TikTok bakomi na koluka Maria basane ba émission bo fuli Maria basi à poto vous êtes des grandes dames. Vous êtes des grandes dames. Conseil na ko pesa na bandeko na ngai ya poto, basi ya poto. Qu'est-ce que je vais dire là? Bon, donc, vous attendez à bino, hein?
peut-être soki boza na bana kozwa temps na bino plus temps na bino na bana peut-être na mosala ke likambo nyonso ebimi na Congo ezoemporte kaka basi ya poto likambo ebimi na Congo ezoemporte kaka bino na poto kuna au juste là ekomi ya kofingana Maria mpe monoko elobi ngai oyo nga kutu na okondane na nga Maria te parce que ngai namoni ke Maria ndenge aza wana alukaki na ebese Maria alukaki na ebes parce que ye moko alobi na minute mibali bazobenga ye tout mibali bakomi ko appuyer ye finga bango lobela bango bo bomoni te keno bino nde bofuli Maria bofuli Maria parce que soki botiaka kate na makambo ya Maria wana nde na minute makambo ekomi ndenge ekomi sikote donc na minute eza ya koyinda Maria pe na minute oyo malgré bakangeli balobi keno bana poto basali nini balandeli TikTok na ye basengi babloke yango effectivement babloke Maria compte na ye ya TikTok. Et maintenant là Maria osani akomi kokende ko sala ba vidéo na ba connaissance na ye po ya lobi keno akotika tete siko soki Maria mwana mukia lobi akotika te bino sikoyo bande ko na biso apoto bo sandi bo bana ko continuer ko kota na be wana moko ezosala pe pasi ya kotala boye pour moi namonaka bato mosusu soki oke poto c'est comme si au côté Lola. Ba pe baza na Congo, baza pe na Sodome na Gomorrhe. Nga na mona kondire comme kondire loko moko to komi ko vivre na complexe. Bandeko nanga basi ya poto na supplier bino botika makambo wana botika Maria na ba délire na ye Maria zoka na ye base nga na beni yango base parce que soki oza vraiment muto raisonner bien otali ndenge na ye moko pa zoloba alobi yango bien ya lobaki na ye alobi na ye atangaki ni kombo ya mutu ni kombo soki ya nani mais façon bino bo s'enflammer et alors et moi les PCP est foulié. Et puis c'est courage à continuer. Et jusqu'à Azolo Babé bien que non, on a tangi combo ya montouté. Oh essuyer donc les aïe. Ba maman ya poto, basi ya poto, ba yaya ya poto, ba leki ya poto. Arrêtez. Arrêtez. Bon focus parce que vous dites qu'on boke poto. Poto donc mboka mupaya ne to bimara to kena na ba mboka mupaya. To kena nde ko luka. Mboka mpa eza mboka ya koya na distraction te ba ndoko eza ba distraction mboka mpa eza mboka moko vandi ozo raisonner quoi faire comment tu peux gagner ta vie nazana mboka mpaya lelo na lobi pe oki oyinda ba lobi non na minute babeti peza marteau na mesa o pas ba tujo so bazonga Congo bosana Congo eza Sodome na Gomorrhe poto pe eza Lola te. L'essentiel est de ton luka bokonza likolo. Prendre ton temps, il y a quoi va nous répondre Maria. Au moins tu as waste time na yo. Pour mboka mupaya, tant ils ala ka mu pousser, c'est que ngana constater na ngango. Na mboka mupaya, ba tant ils a mu pousser, focus na makambo na yo. Ce qui peut aux femmes c'est aux vivre na bana na yo. Maria alobi bongo. Boka mona bien continuer vie na yo parce que ba réalité ya poto. Ou encore nga ko lo baté que non ba réalité ya poto. Mutu na couple na ye azana ba réalité na monaka. Imaginez la fille vous a même demandé. La fille a tout ni kutuna bino question. Oya zolo ba soki za ya solo to soki za lokuta. Siko bino bo répondre yete. Bon, on a dit que nous, on a dit que sakana na esprit na bino. Alobi encore, a tout ni bino alobi que non, bino boyi sait que non, par réalité à poto, bango kuna na Congo ba éviter. Alors, elle a aussi besoin ya koyeba que non, réalité a ngambo a mibali ndenge mibali ba vivre na basi na bango na poto. Eza ndenge nini, bon répondre comme ça, il peut attaquer sous mibali. Boyo parce que kuna bo ba joki na makambo. Boka kuna mwanjo ki na makambo. Maria lobi bien. OK.
Il y a le gars qui va dans basi. Ce que bino peut vous répondre, non, vous avez la réalité, vous avez la réalité à poto. Oui, vous avez la réalité à poto. Alors, vous avez la réalité. Qu'est-ce qui se passe quand vous vendez dans Mibali? Comme ça, aïe, bah, vérité, comme ça, attaquer pe côté Mibali. Vous avez que nous, vous avez maka singamoulaï, vous avez maka singamoulaï. Mbande kwa basi. Je fais même une semaine, nous avons la maria wana. Moi, moi, la bonne donc aux années fest donc dans que le bani en anglais na lingala donc ocha donc au beta tolo na je peux dire oui. Pour moi na wana sur le télémine au koka était nazola na ba vidéo na TikTok si qu'on a baisse na ye bino nyoso bokoti na minicho maria afulami kana banani kana basi apoto bino basi apoto de bofuli penza maria. Alors bande ko naika ka juste pour na usala analyse mke ou encore pour na kopesa conseil parce que ne dikambo na minicho ezape na réseaux sociaux que no basi apoto bazo swala na maria basi apoto batomboki mwana Kongo pe fi moko ya Kongo pe atomboki la fille c'est maria. Taka mutu moko aningisi batu na poto mutu moko et puis maria ndenge zana elle est seule contre bino nyonso bon moi teke no bofoulier parce que na minute kuta banjozo pe na ba code ya banani ya bana mibali so disait bana mibali ba comme futa ba o benga ba zo ba attaquer bana basi attaquer bango parce que bino bana basi moko pe azwa courage ya kotelema aloba ke non mibali to fana na bango na poto ba comportement na bango ezala ka boye yango peut-être pour ça biso to sa nini to benga na bango na ndako et ezo ça vraiment ça pe kito côté ezo sa propreté likamwango ezo sa propreté parce que mon nom toza na problème na kati ya foyer na ye ko benga na mobali na kati ya ndako yo moko yebi no benga na mobali na kati ya ndako. Moi je suis pas là wana eza vie na bino privé na ye ko jamais pour no ko kota wana. Parce que je suis une femme mariée. La réalité dans le mariage est belé. Si pour moi, dans mon cas, à l'obliga que l'autre moko, il y a mon pied, bino go s'enflammer, go fouli payer. Maintenant, à poser une question, boye bisaye, mi bali ya poto bo vivre na bango ne bazande ni comportement na bango ezande nini, ezande nini. Pour parvenir ko benga na bango na ndako. C'est ça sa question, azo c'est la réponse. Alors oui bien, bon personne n'a réponse, bon personne n'a réponse, n'a pas na attaquer ni bali ya mo. Bozomo. Moni ke no ezo ke ni mabe ekipe mabe makasi. Ekipe mabe makasi. Ekipe mabe makasi. Alors bandeko, des analyses na ngana yak nango ya lelo ya juste 15 minutes, na pe ça conseil na bandeko na nga ya basi na puto arrêter botika maria wana azande ko na bino azamona na bino azande ko na bino azal mama leki na bino azal tante ya baleki ya bana na bino botika e et conseil na kopesa bana basi ya poto eza telikangu nyonso eza na Kongo e importaka bino non boza na mboka mopaya bo focus na makambo susu na mboka mopaya wana bo focus. Maria peso kolanda video na ngai ndeko na nga mwasi mwana na ngai leki na ngai tiana se réseaux sociaux o eza place moko ezo détruire bato ezo memela bato ba problème ebele lobi to yebite effectivement oki kobanga mutu te oki kobanga nzambe mais ce que oza mutu déjà obanga ka nzambe na oki kokende na babiloko ndenge ozokende nango wana te tozala vraiment na eloko wana vraiment que non ya botosi parce que nga nazoloba ke no basi ya poto bino nde bofuli penza maria et puis maria ndenge ya naza kwa soda na etumba asala bia kotika te siko bino bokina ngo ti wapi obenganaka mobali na kati ya ndako yo moko oyebi ntina obenganaki mwasi nani mobali na kati ya ndako ou encore bino basi na bozo répondre maria toni bino question boyebisa bino boyebisa mibali ya poto boviva na bango nde nini epusaka bino bobengana bango comme ça attaquer pe bango
N'importe où on a un problème à makasi wanate. Parce que dans ma relation, il y a toujours des problèmes. Et l'autre présent a la sagesse. Parce que ceux qui n'ont pas de foyer, ils ont un dialogue. Donc, dialogue, c'est le comment donc il y a clé de la relation. Bandeko basi na bandeko nanga ya poto ba yaya nanga poto ba mama nanga poto arrêtez botika makambo na mari botika bo focus na makambo na bino na mboka mupaya na makambo ezebele ba stress ezebele alors botika kokota na makambo ya mari azoluka na ebezi na ye azoluka na ye yebana asa yebani pe déjà bofuli déjà maria alors botika arrêtez maria pe botosi na bandeko botosi. Bana lelo nzambe nanga bana lelo za bana mote ke no ochai musapi na biso retour a osalelo wana aussi malamu tu bana lelo peza zo nazo ibisa bino bandeko nanga basi bana lelo respect zate. Alors il faut arrêter, il faut kotala likamususu okoko na okiko tate talaka mwana mukende nga ningisi bino basi apoto talaka muntu moko ningisi bino muntu moko ningisi bino pona nini yazo luka bez na minito afulami na minito azozo code na minito mibani bazo benga bon mona teke non bino nde bokena ngoma be. Il fallait pas même pour répondre à la fille, il fallait la laisser. Jusqu'à tel point que non, alobi que non basi apoto bake ba kange ba solo ce que wa bien ko ba kange compte na ya TikTok. C'est grave, makambo ezo kende ti wapi. OK, bandeko, je suis arrivé à la fin. Na komi na suka ya émission nanga, na komi na suka ya analyse nanga. Je vous dis merci. Analyse nanga ezaki juste kaka pona lobela MP na basi bandeko na biso apoto ba maman na biso apoto, des jolies dames, des grandes dames, vraiment arrêtez botika bo focus na bino na mboka mupaya za na stress mboka mupaya tant eza muke alors t'attends donc tia maele no makanisi no peut-être na makambo osala ya koluka vie parce que mboka mupadu ya ande koluka mboka mupadu ke na koluka on est comme une distraction. Il y a le qui n'a pas baisse au fouli payé. Alors, botika. Si on continue ma campagne, botika, je vous supplie vraiment, botika ma campagne. Botika. Alors, on te conseille à un qui n'a pas ça vraiment parce que les ça qui toque tout le monde a vraiment moi la mukazo noba ba répondre et que ba et mataki et kitaki boye et comme que non beaucoup soit dans la conférence et comme boye mariage dans la connexion te nous avons passé ba kangeli nini continuer à TikTok. Alors s'il vous plaît bandeko, il y a Bassi, il y a Poto, je vous respecte beaucoup, je vous aime beaucoup. Vos focus réalité en beaucoup comme bien. On est comme une distraction. Et comme une distraction, la fille a le qui n'a pas baise n'a a foulami déjà. Beau souki ça est, beau tika siko, a foulami déjà. A foulami déjà moi na batouana, a foulami botika et botika. Moi je suis plus vraiment mingi. Bande ko na poto basi ba yaya na poto ba maman na poto ba leki na vraiment arrêtez botika vraiment on est à distraction. Distraction complètement, c'est vraiment distraction. Les réseaux sociaux sont bien côté dans les réseaux sociaux, vous avez la maîtrise des sortes, vous avez la maîtrise des sortes, vous avez la nerf solidité. Et au côté dans la bain moko boye yango, tu vas te perdre comme ça. Yé moi na soko tali ayaki ni na TikTok na loyenge na yi. Et puis elle est ouverte, elle n'a même pas cité les noms ya muntu. A cité les combats muntu te alobaki ne imparable, alobi na ye. À généraliser nini alobi na bien alobi que non basi a poto ataka ki komba mutu te mais façon azo ki retour et pese susu makasi azongela bino abana koloba n'importe quoi. Alors bandiko na komi na suka émission nanga, je vous dis merci. Na ozanga koloba te bandiko, abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Et ça waouh. Eh bandiko
Vous s'abonner à la chaîne, vous partager ma lien, vous aimer, vous commenter. Donc, dès le moment où c'est tout ce qu'ils sont en train de vous demander, de vous abonner. Bon, vous avez besoin peut-être d'un conseil. Mon numéro est là. Vous m'appelez. Vous avez un conseil parce que côté de Maliboso, alors, vous avez plus besoin d'un conseil. Vous voyez, on a plus besoin aussi de vos conseils pour nous saluer Libos. Alors, merci. Je dis bye bye. See you next time.